Pasteur Vasilom, very sorry. Namba kambonyoso ekomelio. Mais chaque fois na lobaga ke effet glisse bolingo ezala. Soki bolingo ezate ndozo mona ba problème ezokomela biso. Vasilom moyebi ke nalingaka yo mingi. Mais kobosa na teke yo otekelanga fréquence ya mopepe. Ti lelo nazo problème na bandimi ebele à cause ya 20 000 wana na pesa kiyo to eko retrouver que fréquence oyo tekelanga ezalaki ya mopepe. Ti lelo bandimi ne batu wana nazaga na problème wango bapesa ga mbongo wana ya fréquence. Po elle tozwa ki fréquence wana toko makuna ezalaga te. Fréquence ezalaga te. Na meki kotinda batu na bureau na yo baboya ko yamba bango. Na tindi ba avocat baboyi ko yamba bango. Ti lelo na koma problème na bandi. Soki biso moko le kwa ba pasteur tuzo sala na makambo ya boyi. Ti lelo ba décharge eza na bureau na nga. Ba décharge na carte électeur na yo nyonso ba photocopie tout. Nyonso na za nango na kati ya farde. Vasilom yo mutote ya biso sanctification totika masumu nga baraka mugisha na lobi Vasilom. Eloko na osenga yo nga na lingi mbongo na nga ezonga julo kozwa mbongo na ngai opesinga na koleka na page na nga na lobi ba na nzambe boyoka naza na pasteur Vasilom awa uti kopesa nga mbongo na nga ya ngoyo naza na problème na ye lisusu te bakanganga na braza nazobima na braza Vasilom tokutana na beach osala neti otikala komona ngai te oleki kuna osali neti tokutani vraiment binya nazokota yo pozokota osala neti otikala komona ngai te. Mais avant nakenda braza toutaki kosala marché wana ya $20 000 bandeko balingana eloko ezokomela biso na église bolingo ya Kristo ezate tolingana pete mokili bayebake toza ye ngai eloko na kosenga yo ndeko na ngai oza ndeko na nga vraiment nakoma na problème munene eza mbongo ebele nakokotika yango kai kenda ka bongo te ezalaki mbongo ya bato bapesi mpo tosala chaîne en tout cas eloko nga na osenga Vasilom soko komona message oyo naza na posa mbongo wana pona minito bato wana batomboka mabe ba décharge nyonso eza awa